Instability is mboka na biso ekomi non stable. we were unstable countries. Kilongo kema. Babomi bakontina biso, barwa na biso, Our kings, babomi bakoko na biso, our ancestors, mboka na biso ekoti na désordre. we resist disorder. Désordre wana oyo esikomi ke biso bankolo mabele tokomi lokola bapaya na kati ya mabele na biso. Toza na valeur te. Tokomi kokufa na biso lokola bandeke, lokola tokokopaka. Na 1921 In 1920, etelemaki elombe mobali rose a young man, oyo tobengi nkosi ya mbakala. the lion of Nkosi ya mbakala sinabidiki lion ya mobali. the male lion. Kombo na ezalaki nani? His name was Kilombe. Kombo na ezalaki nani? Mfumu Kimbangu atelemaki na 1921 rose at mpona 1921. kosenga indépendance ya mabele na biso. Request the independence Bato of mingi our land. bakomprenaka te ti lelo Some people, ntango batangaka le père de l'indépendance, father of the batangaka independence, Lumumba nde bakosana kotanga kombo ya Kimbangu. they mentioned from Mukimbangu. Ntango Kimbangu asengaka indépendance te, He did not request independence. masengaka Kimpwanza. He requested the Donc Kimpwanza. Kimpwanza lokola ye alobelaki yango na Kikongo, bato bamonaki yango lokola ezalaki indépendance te, ezalaki nango Kimpwanza. But they did not know. Il a fallu Kimbangu aloba pe ndenge Lumumba alobaki ke indépendance. Said in French, Kimpwanza eza liberté, freedom. ezali indépendance, mutu azokose dépendre na ye moko, To depend on mutu azali himself. libre na kati ya mabele ya bakoko na ye. Be autonomous. Alors que indépendance wana Kimbangu asengaki, What he was requesting, bakoya kokanga ye, he was arrested. esika nini akokota na He boloko, was in prison. etango akokota na boloko, When he was in prison, boloko wana akovanda kuna pendant 30 ans. he was about 30 years in prison. Mukolo oyo mfumu Kimbangu azokende na boloko, The day he was going to mfumu prison, Kimbangu atiaka boye. he said 4. He said 4. Mfumu Kimbangu alobi, He said, ntango bazobimise bisika ye azalaki mpo bakende kokotisa ye na they were masuwa, moving him to go. bapapa bazalaki wana, They were bamama, the mothers and bana mike bato ya modele. so many people. Bazodela, They were crying. komona mvulusi Kimbangu bakangi ye bazokenda ye, Our boloko. liberator is going. Ntango mfumu Kimbangu azoya na bashene na He ye, was chained. kokoma komi wana, When he got there, amoni bato bazolela, so people crying. atelemi abandi kotala bango, He stood up and then mfumu Kimbangu atie boye. he showed them like this. Eloko eza très important oyebaka yango. For you to know this. Ntango atie boye, When he alakisi akamati musapi oyo ya bombi, the major one, alobi did boye it. nasengi indépendance, I requested mais independence. mpona indépendance oyo nga The nasengi independence so ngai that ye bakangi I'm arrested. nazokende boloko I've been thrown in mpe prison. nakozonga lisusu te nakokufilaka kuna. I'll never come back, but I'm going to die in prison. Malgré cela, In spite of this, indépendance ekozwama. but you get the independence. Mais ntango indépendance ekozwama, When you get independence, there's 4 things. président ya liboso akoya The first president, akozala na ye malamu, it will be a nice one, makoumela te. but it will not last. Président ya mibale akoya Second president will come. akozala munene kaka mbika nde kozomona It will mosapi. be a giant. Ye wana That one, akomonisa bino pasi, it will make you suffer. pasi oyo nga nazokende komona What I'm suffering, I'm going to ye suffer. mpe akomonisa bino yango. It's the same way you're going to Ngai suffer. Kimbangu na kofuta masumu ya bino I will bakongole, pay the sin for me you. bino bakongole Price. bokofuta masumu ya Afrika mobimba. You will pay the price of all Africa. Bayindo nyonso ya Afrika All the black people of Africa. bakofuta masumu ya bayindo nyonso na You mokili. pay for all the black people of the world. Kilongo nkemo. Therefore, Ngai Kimbangu hi, Zimbabwe. na kofuta masumu mpona bino I will pay the price for bakongole. you, for you Congo people. Bino bakongole You Congo bokofuta people. masumu ya Afrika You mobimba. pay the price of Africa. E banoir nyonso ya Afrika And the black of Africa, bakofuta masumu ya mokili they mobimba. will pay the price for the whole world. Basi unga na Black komona people. muntu ana komonisa bino. Whatever I'm going to suffer, you suffer the same thing. Oyo misato akoya The third one will come.
machete kwa kabula To mboka. bring the machete to split the country. And the fourth, it will be a tiny bait. Oyo ya munene abombani. That's the bigger one. Oyo takwa koya. The fifth one, Boko tika kumona ka susupasi you will te. never ever suffer again. Kongwe kozonga ndenge yengwe zalaki. God will restore his calm. Afrika pe kobonga. And Africa, Tena mokila molimo. he went back to the spiritual world. Tolo bakateka kufa. We do not say that he died. Parce que mutapoma ka efi. Nobody killed him. Mais na mukolo ya lendi. On the Monday, Mfumukimba yebisi na batu. he called people. Parce que bayaka ko baptiser He bapese came baptême. to baptize him. Tango yiko bapese baptême When they came, akiba. he asked them, Bino boli kopesa nga baptême na kongo ya you Yesu. want to baptize me in Jesus? One question. Botu na Yesu na bino. Ask your Jesus. Pasi na nga pesi eleki. I'm suffering. Mukolo nini pasi ekosila. When this suffering will last? Yanga liwa ekozala mukolo nini. When am I going to die? Bayebisi babino no liwa eza makumba mina mukolo. They say this is the Kaka mystery yebi of ko God. tatanza bimu da Only yeba God mukolo himself liwa. knows the day of the day. Okoyi koyeba ti. You never know that. Yala biambo. But I say, okay. Okende koyebisa batu. Tell people Na mukolo ya vendredi. on Friday Na 15h. at 3 p.m. Ngai kimbangu I Kimbangu, na kukufa. I will die. Wani zaki lendi. It was Monday. Vendredi na 15h. Friday, Batu 3 nyonso p.m. bayeba bia kukufa tika to pala bisika Came na around 15h. to see how he's going to die at 3 p.m. Na mukolo wana On that day, mfumu kimbangu from Kimbangu, batu batondi abandi koteya. he preached them. Ateyi batu He preached them. esika pa tinde nzela bino What kukolanda. I told you, just follow him. Oya kolanda nzela nanga aza na Follow nzela. my way that you are in Me the way. oya kolanda nzela mususu But if you step ye out, akoti na matiti. now you're going astray. Tangu 15 juste koki At 3 p.m., amibeta makofi punch na himself mipanzi 3 times. misatu awa misatu Three on awa this side, 3 on the akwei left, and then he dropped down. lisu moke kangama moko One efungwana eye was open, one was closed. azopema su te mutema He could ekale not breathe anymore. bakenda ye l'hôpital They took him to hospital. bafunguli na kati They opened his belly. ni mutema There was mutema te pumo te no estoma te taste, eloko no moke stomach, nothing inside. kilongo kemo alors Then, 9 ans après 9 years after, tangu ya kufika 1951 died in 59, 51. na 1960 mboka na biso ekoya kuzwa indépendance na le 30 juin Independence at 1960. ezalaki na bato misakola balabala nzezalandu balabala lisengo moka balabala nzezalandu kingotono na lisengo moka bango misato People, batelemaka they rose. babandi kokangisa korensemble bato kotia bato liboke moko The other people, one. baye kozwa likanisi They had babiso mind. kokundela moko oyo We have to fight for me biso misato tokoka te ilfo tolamusa bato We have to bato batelema make people aware. comme ça biso tokoka kotelemela mundele So we can rise against all babelge batiaka mobeko na kati ya mabele na biso moto akosala parti politike te They restricted, prohibited no political party. kilongo te Tembo. alors que soki bango balobi basala parti politique belge akokanga bango In a political party, they were arrested. baye kosala parti culturele abako alliance de bakongo A social club. eza lokola tribi moko kaka basangani It's only one tribe. na 1954 In 1944, basali babandaki yango na 1948 bolimbisi in 1948, mais na 1954 kasavubu akoya kokota and Kasavubu came to join. babandi koya malembe na ba 58 abako aye kozwa ampleur Grew up. ampleur wana oyo ye kozwa mundele aye kokomprendre ke bato oyo bazalaki na likanisi mosusu They realized that these people had added likanisi in wana their mind. moyen ya kopanza lisusu groupe wana ezalaki te There's no way to parce see que them. bakomaki deja ebele They grew stronger and so many people. lokola bakomaki ebele As they grew stronger. tango sikoyo ilafali koyeba ndenge nini ya kokombatre yango Now they need to know to study how to fight them back. abako Abaco, alliance de bakongo alliance of the bakongo nyonso tu babikomisi mutu moko Congo will become po one person babunda in order to mpona fight kobotola
indépendance, pour moi, c'est comme indépendant. Alors, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il faut combattre les babous. Kassavou va être président, alors que Kassavou a travaillé dans le journal, a commencé dans le journal, chaque jour, il va distribuer dans le journal, pour nous informer. Ba Belge, ba Yokani, ba Kekokota na sima église catholique. Dans ba koti na sima église catholique, ba yeko kamata, ba yeko sala association moko ba benga ki MNC elingai koloba Mouvement National Catholique. Mouvement national catholique, mon continent va kotia nani, bakoya kotia Abbé Malula. Oyo un jour bakoya kokoma cardinal. Abbé Malula akoya kozala leader ya MNC. Tangu siko Abbé Malula akokoma leader. Bakoya kosala journal la bango babengaki na kombo ya Dia. Journal wana Abbé Malula azokoma makambo de sorte que tozalaki biso kaka ndenge tozalaki wana tozalaki na biso bien tolandaka makambo buzoba te tozala biso kitoko. Mais na lelo wana bandeko ezalaki soko uti o bandundu o uti mbandaka uti o na luozi soki manyanga. Oye na kisasa, faut laisser passer. Ceux qui laissent passer les années, on compte à la kisasa. Pas besoin de se sauver la boca. Et c'est noté, c'est noté. Et c'est noté. Et c'est noté. Moka na yo moko. Pour compte à la kisasa, faut laisser passer les années. Il faut la vie, il faut la vie. Soko comme na kisasa, laisser passer na yo et sili. Zonga na yo moko. Parce qu'il va candio au Corée. Et c'est noté, c'est noté. C'est noté. La carte de Mboka na yo, tu m'as donné un droit à vendre dans la carte de ville. Alors, on a bis tous amis de chance. Papa n'a pas de yapa, laissez passer les péchés là. Wana ngana na kwa amitié. Sikoyo alingia zonga na ye. Dans kwa kiko somo mwa biloko na wenje, akuta ina professeur na meshi na bango. Meshi na bango, yo zala bena zala futi bona zonga. Abi ko zonga kwani. Abi parce que laissez passer na ngase sila ka ya yaka. O meshi na bango sikwa za kimwa, abana ko travailler na ba mindele. Asi mina ndiko bakeba, alibina kumndele. Pesa yote ukisasa banda alibela na yeye ya zamona class na tangi sasa na mboka. Papa n'a pas eu d'autorisation, et puis il a eu la chance de voter une guissasse. Ce qui doit monter, c'est la bonne manière de monter. Dans mboka. Il doit monter. Mais si on a bango wana, comme on a eu, moi on a Azalia. Moi on a Messia Bateta la mission de là. Wapi, attendez madame. Mutangam. Yewa. Tata mama lagi Messia Bateta la mission. Combien de temps? Et c'est noté. Donc, tata mama lagi Messia Bateta la mission. Tata mama on a bazali ba ministre ya liboso. Ya il faut le monsieur vient indépendance. Alors que tangu Lumumba tangu Malula akokoma makambo na ye Kasavu kwa kozwa a détruire makambo wana azola kisayeke azama yete azala mutute pe azoyeba makambo lo baye donc ya alaki lokola tolo balokola na lebo na kolabo azaki lokola kolabo ya bebe boka na lebo na komba kolabo na lebo sio teba yaba bebe kolabo yango bani ko sala bombo Kasavu azali kotia Malula contre Mir, baye kotala un na B. Bake de kotiaka ye contre Mir na mwana moko ya petit séminaire babité. Komba oyo ezo sympathie. To sala ni. Bake na compagnie babengaka lelo Bralima. Bralima
Iyo na mutu asala tonton skol. Asala masango babengaka skol. Non, Primus. Primus. Comment asala skol na? Inibra. Ake na Inibra. Ntango bake na Inibra, bake kozwa directeur ya publicité. Oyebi bato basalaka bapublicité bakasoma. Bato basaka publicité. Zakari baba basi okaka te elobala mbanga na zedu. Soka bandi publicité masanga wana, ata omelaka te okozwa vu ya komela. Bakopetila ngo publicité okanzaka soko omeli yango okufa. Mingi bamela masanga likolo publicitaire. Tomonaki batonto sikoyo bazosala publicité, bamama bazotuta pondu, bazotuba bakamundele, eza na télévision bozoyoka solo nango. Tala basi na moi makasi mutu atoki mutu okitaka mokrista mazanga yo balokota na télévision oke zozombelanga yo tokanisa sentiment na yango ndi yo kokomona okelien ozoluka kaka kwiti. Alors que directeur ya publicité ezalaki nani? Lumumba. Basi Lumumba bamiliaka na nyongo lobaka tro ya officiel so mutu. Lumumba ye na petit na ya confiance. Petit na ya confiance nani? Mobutu. Ba ye wana ko papo Lumumba na Mobutu na moto amemaka Lumumba. Mais moto ya Lumumba. Petit na confiance. Ba komi wana ba bandu bango kufinga kasabu. Ino moto ba wana. Bozo ye bate. Toza bien na mboko yo. Wana sikoyo bapesi bango bambongo bazosomba masanga soki baye na place publique baokomela donc ozoyoka mpenza bango baboyi na bango indépendance bakomi na bango bakolabo ti babeti bandi koinfluence bango bato bandi kolanda bango bato bazoya na bisika nyonso soki kotie biloko kolia kotie masanga bokomona bato bakotoria sima nango baye ko intimider bango babitala bozwa ba machete bokata bakongo boboma bango parce que bazotia monoko to donc babandi kotelemisa biso entre biso na biso et mokolo basali yango ke fo bakata bato na ville de Kinshasa bakambia bakongo babiba mokongo moko abiba na balabala te moko abunda te biso toza na bitumba na bangala te toza na bitumba na bamongo te toza na bitumba na baluba te mais toza na bitumba na babelge fo batika mboko eloko wana ntango esalamaka nsima nango Kasavubu akoya kokoma lettre akoya kokoma journal wana titre nango ezalaki respecter le droit des premiers occupants. Zitisa mfumo lupango. Tosa nkolo lupango. Makamia komaka. Alodi mabele ya kisasa. Mabele ya Bandundu. Mabele ya Bakongo. Ezalaka ya Bakongo. Soki bino bangala, soki bino baluba, bolingisa bino indépendance te. Biso to kubundila kaka mabele na biso. Mais soki kundelake na bino pe kokokende. Isika wana epesaka bien te. Ko bandako ya kalina ba bulingi wana etikala ya biso biso nyonso to komi likanisi moko. Esengo te sonde. Esengo. Abo azali susute. Alors que na mokolo électron, il est 4 janvier 1959. Abako apesaki annonce que azalaki na meeting populaire na place babengaka IMCA. IMCA eza na victoire, na rond-point victoire. Alors que na IMCA bakambia abako bakopesa meeting baye ebele. Na même moment, match ezalaki na stade Tata Raphaël esika wapi Angleterre abandaki kobeta Mazembe Angleterre abandaki kobeta kuna oyo lelo tozobenga Mazembe. Alors kuna meeting ezokopesa bakambia abako ntango baye mbala moko bamindele bakwei babelge baye balobi
meeting na bino ezali sunte ba meeting. Cancel your meeting. There's no meeting here. It's colonial. Mbala moko bazwi Kasavubu bakotisi na jeep. They arrested Kasavubu. Kasavubu alobi na batu mutatia mukulu te bozala calme problème ezate tokobongisa nyonso na malemi. So this house. Batu basepeli ebika ndenge batu bazalaka batu basepeli te Kasavubu akalme bango me batu ezonaka. Mbala moko bazwi Kasavubu balingi okende bakomi na rompo na courbure ya petit pont ndenge soki bato bayeli petit pont kaka na courbure wana baremarke na kati ya jeep Kasavubu azalaki sute alimwe kolimwe bamoni Kasavubu alimwe babi c'est quoi ça il a fallu bazonga lisusu isika bautaki babi boye lokola limwe seke azongi kuna kozonga bazongi kuna ne bisika bakomona Kasavubu azate mais bato batelemi kaka bazongi ekomi lokola parlement debout ne bisika bakofungula masasi babandi koboma bato mpe babi biso mpe tokufaka bongo te bitumba bitumba wana ntango ezobundama masasi wana ntango ezobetama bao bazalaki na match kuna bayoki deja kuna na match mpe bimo ekota kuna ya soki ya orge soki ya banini discussion deja ezalaki kuna eye kokutana na discussion ya kuna na kati na ya libanda yango bato bazopima mbala mokwale bitumba ye panique générale bitumba batima babandi koboma oyo aza na masasi oyo aza na munduki basakanaka na ye te parce que soki na kati eza 50 balles il faut compter 30 morts peut-être 5 morts po masasi bakopesa na biblike boye eyekatala te bato bandi kokufa kuna bazokopie bamagazin kuna bazokosala bitumba ntango eye makasi the fight intensifies. Le wana biso tozalaki bana mike bapapa na biso bazalaki bageno eti biso bamagazin na bango kokweza bavio kotombola bapoto ya mwinda esika wapi panique générale. The panic was there. Babelge babandi kokima na nzela ya Braza. Bato bazalaka na Braza. Bazotala na Kisasa bazomona Kisasa ezopela moto kanisa. Okatana kwa Gomorrhe na Sodom. Me bato bazalaka na Kisasa bamona moto wana te. Makambo esalama na le 4 janvier. Yango wana esalaka ke nani yango esalaka ke Belge akokima etango Belge akimi Belge akoya kozonga baye kotinda ke foto yokana oyokani wana bakokende table ronde bakokende koyokana ti sukasuka bakoya kondima kopesa mboka na biso indépendance leave the country le 30 juin bakoya koproclamer indépendance mais makambo nyonso tout ezali grâce ya journée le 4 janvier bitumba wana oyo bundamaka oyo basimbi bya vita babundaka nde yango etindaka biso na kozwa indépendance esengo te alors que na mokolo wana nombre ya bato oyo bakufa tina lelo eyebanaka te bato bakufaka telema trop bato wana bakufaka ezalaki lokola prix oyo futamaka obiso tozwa indépendance yango wana na mokolo wana ya le 4 janvier ndenge toza lelo biso tofetaka yango mikolo nyonso soki ya kobina ezali tobini soki ya komela ezali tomeli soki ya kolia ezali tole tosimi nzela tokokolana esengo te esengo te yango tobongisaki journée oyo tobongisaki ngo na 2 volets abanzi bato bazwaki bainvitation bomonaki eza na 2 volets volet ya liboso yango tozali esika wapi toye kosala mbongi na biso mais volet ya mibale ekobanda kala mingi te kuna na nsima nazomona badrum te banini te esika wapi tokopina awa badansi ya modele toza na mbonda
We have the drum. kamikaze ekobeta. The drum will play. Tozana Dems de la Paix, And the dance tozana Coco Gabana, and Coco Gabana. tozana Tresby. And the trace. Oyo wapi kozala benda bika watu kukata badansa watu kozwa bakiti to bendi kuna na sima. It's going to be Deuxième partie na biso tokokende na yango ti 20h kutia kusabalala. Ese mote. Ese tato telema. All right, please. Namokolo malomingo. Oya tokumisa bakoko na biso. Oya ebele oya ebele oya tokumisa bakoko na biso. Oya ebele namokolo ya kipangu. Oya ebele oya tokumisa bakoko na biso. Oya ebele bakoko na biso. Celebrate our ancestors. Tangu tozoko kumisa bakoko na biso. We are celebrating. Bakoko na biso bazoko sepela. Po uta kala. To pesa ka bango mukombo. To finga bango. We curse To loba yango bakoko na biso bazaba doki. Vrai ou faux? To yemba. To niati bokoko. To yemba to niati culture. Basala biso nini? Soki bakoko na biso bazaki bandoki. Pourquoi balia biso te? If they were really weak, we become the become a friend. So say they're going to be they were no like Mungu kufa fa koko. Lele kobi older. Bana bakongo kufa pamba bibe pamba kona nini bandoki bapanzani. Bandoki de biso. We are the witch. Biso de to bandoki bakoko no biso te. Parce que soki bakoko no soba ki bandoki. De biso ba oyo to bota mate de biso ba oyo to bola te. I'm being alive now. Yango wana. That's why. Tu wana ko libisi. Maybe. Kilo monkembo. Ingeta. Chala Tina, tolobaki ete tokumisa mokolo oyo mokolo ya lobi mokolo ya bakoko na biso le 4 janvier parce que bato mingi bazali kotuna mpona nini bokumisaka bamama mafuta te bamama nani te c'est vrai pourquoi parce que toyebi badati nango bakufaka te lokola toyebi badati ya baoyo toyebi tofetaka yango baoyo nyonso batikali tosangisaka yango yango tofetaka na mokolo ya lelo lelo biso tozali awa me tozali na bango elongo bango baza na biso na molimo e biso tozali na bango na mosuni kino mokeko yango wana tozalaki nango lelo mokumwa funge toni mwanda kongo tolongele bo ingeta tuvwana Ilombo Kembo tutona balongi betu muzola mungamu mulendo bika lusaku munulo batata bakumutu lendo la sigla muya ingeta ngyoto kolo mpoba paya ya alombe